Odinga leleki emame balobi dengo mama na bibe moringo atana pati ego atako ndima pati nete ego oyo pati ego moringo atana pati ego atako ndima pati nete ego. Matondo na bandeko balandi émission Bayindo Bolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo Bolamuka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koloba kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuvatema ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondaki tala ntina na esongi ya nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumuki mbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talanti na manaka mabiso makobiangemaka bongo Bayindo Bolamuka tokolikia mposo yi utikoleka to talisa kibino boni loposo pembe sima ya koboya kosengaka bolimbisi pe kosala réparation ya ba préjudice cause ndenge kani elakamaki uta mbula eleki avant tokoma 2021 tobandi yango na 2020 yo condamnation grave wana eyalaki bongo maloba ya nesongi ya nzila fumukusu ke muzala mpanda na ngola oyo baeffet ezali komonana ke loposo pembe azali na condamnation grave 2017 mikanda mikomamaki mpo nini mikanda mikomamaki mpona koavertir bango mpo tokóma te na esika ye tobandi kokóma lelo mais totute so na bango loposo pembe azali koluka kocontourne situation meme na mikanda ya nesongi ya nzila balimbolelaka bango boluka te bocontourne boluka te boéchappe to bodevie eloko oyo mpo bino toyebi bozali bametre na korécupere basituation kasi ntango toyambi mituna ya bandeko balobi na biso me mpo nini fumukusu losambo kaka mpo toezika mpo toezinda bo tocomprendre sika mituna wana ezali kouta kasi tokoprofite toloba ete ntango yonso biso toaka nani esongi ya nzila na plateau tozwaka libaku wana makambo mike tokotunaka eyaka te mpo ya biso totunaka yango mpo ya bino bandeko balandi totunaki na esongi ya nzila mpo nini bozali kolona mabe soko ezali conventionné soko biso toloni mabe yango tokobuka esongi ya nzila balobi te bango nde bafranchir kaka zone rouge ya tata mokeli loposo pembe bafranchir kaka zone rouge ya tata mokeli balimite batilaki bango bebisaki bango bokomi awa na suka bosala réparation bokomi bazali kocontinue kosala bambeba bazali koluka kocontourne situation bakobeta alors tozali na bamema biso na mokili lelo ya koluka komona kaka na miso ya mosuni na biso tolobaka lisese moko ata ofandi olati bamiopi mpo mona ndenge nzete kokolelaka ata mwana na yo na ndako ata oti bamiopi olobi ngai na komela kisi ekokimisaka pongi na fixe miso na mwana na ngato na nzete ngai naloni natalaka ndenge nini ebakisaka molai na monene okotikalaka komona yango ata mokolo moko
c'est-à-dire tango bato bazé ko luka ba mona tango ne songanzila fumukuzu ke muzala panda na ngora bazé ko luba loposo pemba komina suka loposo pembe si ashili bato bazé ko luka batala yango na miso ko sila yango to ebite babandi ko madofolo dikute eboka batute li pilipili solo sila kambala mokote ekolala pe bambula otuti pe mwa tomate epesi saveur ya pilipili otuti mwa ai otuti mwa ndembe otuti litungulu epesi saveur ya pilipili mesi batika kotutela yango pilipili depuis lolenge moko loposo pembe si akoma na suka loposo pembe si aperda oyo aperda kasi lokwa toze koluka komona yango na miso du coup yango esika toze kotia doute yango esika toze kokoba kotia tembe na ba prophétie fumuki mbongo alobaka bana na bino bakokenda na mboka malili na mabele ya bapaya ebele bakozonga ebele pe bakozonga te bakobosana minoko na bango tango toze kopusana na etumba oyo mokobi bongo misala ya 1921 babandi koloba bandeko na biso kozena mikili ya poto bobanda na bino kobima to bandaka na eno na ba message ya investissement bandeko kozena mikili ya poto bo investir na bamboka na bino poto uta loposo pemba kufuta masumu lobi to sima lobi loposo pemba kozala frappé na maimaso ya sali na mokili mais toyebi te na bandeko balandi soko loloma justice ya tata mokeli eyali oyo tomonaka yango na milona matembeleze ndunda bitekuteku ndunda pondu ndunda moko pikola kaka oyo olonaki na bespèce wana nyonso soko olonaki bitekuteku yango kopikola mabele kokela o mawa te epesa o matembele po nyonso babengaka yango ndunda impossible yango wana justice tata moke me totala na ino loposo pemba bandi koboma bayindo kobanda mbula nini liwa ya ndenge nini babomeli biso te mabe ya ndenge nini loposo pemba sali na bayindo te bandeko balandi ya kobwaka na mai babwaka ya kokata mitu bakata ya kokata makolo ya kokabola katikati mosusu bazwi loboko bakangi na punda oyo lokolo bakangi na punda oyo loboko bakangi na punda oyo lokolo babeti bapunda fimbo mbango bakei moto apaswami baze koconsidere moindo moto te lokwa likako ndenge moto ayoki nzala ke na nzamba akei koboma likako po atia soko na mosaka na bayi bakoliaka yango mais loposo mpe baze koboma biso mpo na baintere na ye liboso ya kauchu na ye okokisi te yo moboti mpo bazokisa motema na bakokata mwana maboko etango yonso yo kokokisaka te bakobanda kokata be bana maboko maboko esili ya bana yonso esili bakiti na makolo histoire de me couper bomonaka na etando ya yambo ya boyindo tokotiaka documentaire wana mesongi ya nzila lokola bongo batangisi balakisi nzila bazwaki ntango ya koloba na bandeko bayindo oyo baze libanda bobanda na bino kozonga so frère lokola bato baze kotala nano na miso baimmeuble bagratte-ciel ba-TGV environnement ndenge loposo pembe abongisa baze kodute balobi me fumukuzu mpe exagere te obenga bato bobanda ozonga na mboka eyalaka ka ndenge wana na masolo moko babetelaka bino na mikanda bokendaka kotanga babinowe ntango azali kosala soko masuwa azalaki kobenga bato bazomeli ye toyebi mpe te masuwa yango entre guillemets torapele bino kaka nesongi ya nzila bazali koloba bozonga na bamboka balongo te soki mfumuki mama ndakisi ti aza na bokasi ya kopelisa moto epa bamilele akozanga bokasi ya kosalela biso te
soki mfumuki mbangu azolakisa na molongo ke mindele soki basengi pardon te bakobika te bakozinda kaka kozinda mbala mosusu eloko ezosala mpasi mpo bato bake mingi na distraction bazolinga kolanda évolution ya mokili te omoni ndenge mokili ezotambola lelo na ndenge tokomelaki bamindele toseki bamindele omoni bino te bato bokabolaka mayele na mokili soki bino bozala bao bokabolaka mayele mbele bopesi baasiatike mayele wana te omoni me boyebaka malamu ke boza limite alors oyo aza likolo ya nyonso ye te azopesa mayele na baasiatike mpo baya koboma bino boya kosenga bayindo pardon nzela eza mosusu te kaka kosenga bayindo pardon mpe kofuta mbongo ya bayindo soki bosali yango te bokobetama elobi ngai te elobi tata mokendi na nzela ya mfumuki nde batindi ngai nayebisa bino elongo na bangunda na bino babundi baso toyebisa mindele bongo tanke bakoresiste bakomona ngo bandeko bayindo bazoyebisa bango bomibongamela mpona kozonga bazolinga te ingeta bovanda kuna bokoyela na banage bomazonga alors bakendeke deja cour ya natation nazosa bino masekite nazoyebisa bino omoni ya linga mimona nani nga na linga mimona te me nga na moni nde nazoloba nazomona nde nazoloba bonga nazomona mindele mpenza na kupe pasuka ingeka salite ye nyonso na mwa sengle moko asalite makolo ngundu azokende kolokotaka matiti maza normal bonga te prise ekoteli bango ntango nazomona nabombela bino bandeko na nga nazosa bino ke bomizela mayele leta bozala mayele po bazobongisa mindele bakoma na crise ya makasi alors biso mpo tose prépare en conséquence bango lokola bayebi yango yango wana basali lwa ya owaga baya kosombasoba bamabele awa mpe basali manaka mpo basilisa biso mpo toresiste te toyoka bamessage contraire toyoka bato baze kotia batetite so ndenge bato baze kotia ingeta mpo na batindami na baprofete na basakoli bayonso baleka bakwalaka be bato maboko mibale makolo mibale okoyeba baboti na bango okoyeba bana na ye okoyeba bandeko baninga bongo biso bayindo bamema biso na mokili ya koaccepte ya kondima moto besima ya liwa yango la fois passée tolobaki conforme na biso problème mukendi bango balobaki aimons-nous vivants biso tolobi acceptons-nous vivants tolobi nesungi nzila bazali koloba makambo oyo ezali komonisama bango na bomoi fumuki mbango balobaki na biso boye lokola bango bayoki te bango mpe bakomona boye mikolo mibale misato bamoni boye na manaka na biso lelo tokobunda tozwa en direct soko tokokoka ndeko moko bango base décider sima ya kosala statistique to soko tokoloba synthèse ya bomoi na bango na mabele ya Europe, précisément la France, bango ba se décider batika na ino France, bayoki mbela oyeye ineleko ye, bayindo babanda nano ko tika mabele wana babanda kozonga malembe na mboka na bango po kuna ekozala grave. Boya kosenga bayindo pardon. Nzela eza mosusu te kaka kosenga bayindo pardon mpe kofuta mbongo ya bayindo soki bosali yango te bokobetama elobi ngai te elobi tata mokendi na nzela ya mfumuki nde batindi ngai nayebisa bino
longo na bangunza na bino babundi baso toyebisa mindele bongo tant que bakoresiste bakomona ngo bandeko bayindo bazoyebisa bango bomibongamela mpona kozonga bazolinga te ingeta bovanda kuna bokoyela na banage bomazonga. Alors, quand on est déjà cours la natation, quand on a ma sécurité, on a dit Sabino, on dit. Toko bunato joa bango par téléphone. Tako babenga kibiso balobi. Ndeko ndombele to umeli na mikili ya poto. Poto yo biso to komelaka. Poto to salelaka ba sacrifice poto nyata. Yango te poto ya lelo. Yango te poto ya lelo. Au-delà nano ya babiloko naturel ezeko ko frapper poto yango. Ba avantage c'est comment ko se dégrader. Ba problème ba indo ba koma ko kufa boko fungola ka ndako moko boy moindo moko sa kufa na kati ya pola solo bo fungola boy moindo. Donc bref poto wana sokoto ti mato imangbongi toko sila ndeko alobi toyoka ke pa ya nesongianzila corona ekozwa baindo te ingeta exactement corona pe jwa baindo te o ba vivaka na mikili ya poto metango roposo pembe lokola bango pe basalaka ba calcul spirituel ba comprendre ki geza ya bango pona ko créer doute na mitu ya bato bakomaki kobuma baindo. Et bino moko bozé na ba témoignage bandeko balandi. Moto oka kika loke tu pasi. Akeya zongite. Boko simbe bembete déclaré COVID-19. Boko simbe bembete boko poussa na penete. Et belé bolelaki. Boaki pe ko benga biso belé boko melaki biso na ba réseaux sociaux. Ndeko ndombele papa kuluto azaki na malade te. Azo kaka mwa ba fatigue balobaki na mela na kaka doli prane na ndako bino moko osaki ko benga biso. Donc la kisuko et sika tozé ko kenda à chaque fois le poso pemba ko banda ko sentir danger moko ko komela ye ako kabola yango na bino po yebi ke ça sili frein na descente. Moko mosu na plateau ne songenzi la robaki kutu sokolo poso pembe azeko koba na ino ko bénéficier na moi mesure de grâce balongo milimo beta ye comme il le faut pour bazeko tala nombre pe ya baindo bazena mabele na ye sokote mbele likama mbele makamo mosusu masima koya. Biso to lobaka bosembo zena ntina te bati yango biseuzeu pe lokuta ta soko bakotia yango malasi ekolumba beso nango mabe ya lokuta tubunda na magie ya bandeko na biso ya technique soko réellement toko jua intervenant na biso oyo ndenge toze ko solola bo bango basé déjà ko quitter France na libota mobimba po bango ba capter son ba capter signal. Allô? Ah, koko bafuidi yengeke no boni bino kuna ba santé. Matondo katandobele biso kimena kati tumba sopate na tumso malamu na bolika bino ko boza malamu kata. Ah, inge
teta biso pe kimia na kati ya etumba bomo mesana. Koko yambo penza na ino tokota na masolo yango bozindo sovre to tozeko yoka bino penza accompagné na bruit makasi tolandi ndenge bolobi que boze déjà na aéroport bandeko ba tenir biso penza rigueur te boze komona bango déjà en direct basé na aéroport donc toze na moi di mal yako zwa son na bino penza bo elongo bani koko tolingaki na ino to yeba nano boni nano pe soko bokopesa biso nano sangopo so vrai bino déjà nenge boze wana boze kolongwa kalate boze kozwa mpepo ya bino po ya kotonga na mabele ya bankoko mais bato baze ko comme le quoi peu moi slogan bato ebele baze koloba yango mais décision des eze moi mobulu et tango yonso boko kaka poto et comme il y a kokufa et comme il y a moi lo yembo toloba poto kufi poto et ça dit sous ndenge à la guité beaucoup ko pesa biso nano moi ba détail penza tango boze ko ba poto ekufi poto eze susu yango to yo bino bo kendela ka to bo saila ka ba économie po ya kotika mboka oyo nini ekufi penza lelo en fait, les bébés bazar distrait, c'est tout sur l'Africain, donc ils viennent les autres là, parce qu'on peut comprendre que les autres droits, les autres vraiment qui sont devenus petits à Poto, pour la raison en Afrique, la Kinshasa, les autres ils ont les produits juillet 2021, à Bruxelles, les autres qui ont apporté des familles mis ensemble, les autres qui peuvent s'installer dans la Kinshasa. Voilà. Les autres qui peuvent s'installer dans la Kinshasa. Pour tous les paradis, les frères, tout le monde vit dans la dictature, la position on va la carte à l'idée qu'on a vraiment dictature. Voilà quoi. C'est comment expliquer. On peut imposer par des vaccins obligatoires. Vaccin obligatoire en France, vaccin obligatoire en Belgique. On peut imposer en Mobile. Si longtemps, le vaccin, on est dans la phase d'expérimentation. Donc, ils sont dans la phase finale. On est dans le droit pour quitter à imposer. Parce qu'on est comme une dictature. Si les présidents africains, ça là, ils vont bien des dictateurs. Comme les Bango, ils ont des amis qui et ils ont une dictature. Donc, voilà quoi. Malgré ma marche, malgré ma poisson et amour, mais maintenir un vaccin. Donc voilà, nous allons mener par la mission qui est à la Matondo Koko. Mais est-ce que c'est vrai nabato basé Kolanda biso to yebi penza te lokola to bison eze penza mala monte makelele aéroport eze ko dominer biso mais koko to tuna ba motivation et outil penza wapi comment la bino ko se décider vraiment na bana ba botameli babotami kuna na mikili ya poto bondimi kwa mbale yonso ya bomoi mwasi bango bana et pour se décider vraiment pour son mabele ba motivation et ala ki vraiment ni nous comme une phase de souci de ça dans le combat pour attraver ce qui on a pas dans la rôle tout ça là le fait là quand la douane privée bien mais ba inondation au ça et tout ça les ba inondation au ça là mais toujours pas des zones France ezali inondé, c'est même autour de la Belgique, l'Allemagne, Hollande, la Turquie, Chine, partout par l'inondation. C'est un pays qui est en Europe. Ça là, l'inondation, donc ils ont l'accepté que ils vont vous donner un message à solo quoi. Donc de la Ligue il y a le débat à travers la chef spirituelle ici.
mokota bangunda nyonso ya religion africaine tozozonga na mboka na bato bazali koyiba bauniversité mpe a itali baso tozozonga déjà donc voilà quoi oka babagage mosu ekote na suti naye na bato boyemona babagage tozomona libama donc voilà tozozonga lelo na pokwa déjà tokozala na Kinshasa mabele ya bakoko voilà. Ah, matondo koko. En tout cas, tu sais comment on a vraiment ndengenini boali moi mon likolo pour vous déjà sur place ou ana to tikabino pe bo milengela pour ya kujwa isika na pepo kasi yambo penza to kenda na kosukisa entretien na biso bato bamoni lolenge kani boambalaki ba histoire yonso donc botiki na bino mabele wana ya loposo pembe contenu ya lolenge botalisia wa boyokaki son de cloche ndenge ne songenzila balobaki bino moko pe bo analyser depuis bo kendaka mikili ya poto on esika to komi bo pesi raison na message ya molakisi nzila tolinini bokoki kopesa bandeko ata na minute moko to na minute mibale mwa liloba yambo bokenda na bino kokota na mpepo biso tokoba pe manaka na biso soko boze na mwa liloba ya koloba na bandeko balandi to pe ya bandeko bayindo oyo baze na ino na mikili ya poto kasi na ino bazwi mikano te to na ino bazwi penza emoneli ya malonga te ndenge bino bomoneli to boze kotalela makambo mwa liloba totika bino penza bo milenge komi prêt kozwa bagage kati ya mokwa donc rendez-vous na Kinshasa na obenga na bato nyonso bafutuka nyonso biso oyo tolandi etinda mokonzi abaye tozonga 2021 nde makambo tozonga biso tozonga na Kinshasa tozonga na famille mobimba donc voilà tozoki déjà komanda avion donc voilà à suivre rendez-vous à Kinshasa quand on est à Kinshasa on l'a accepté soit aéroport va donc voilà donc à suivre allez check matondo bandeko balandi wana ezalaki bongo entretien ya biso na ndeko na biso Kokoba Fwidinsoni oyo tolandi biso banso baze kotika mabele bongo ya France po ya koya kozonga koba bomo ina ye awa na République démocratique ya Congo na Afrika mabele ya Bangkoko tokoliki ya tango tolandi ba vie eze vraiment trop partagé comment la bande koma ba vie to yebi que c'est trop très partagé ba sous balobi azé distrait azé diba yuma mbendre moto akoluba me Bangkoko batikela biso lisese moni liso kotoboloko lisote soko liso moni liso kokoma na kenge bango ba moni bango ba capter son ya nesongenti na fumuku sukia muzana mpanda angola tobetaka lisolo to topesaka bandakisa mwana moke to oyo nana komi na ntango ya kobota te asali mabe moko songolo balobi na ye yo kobotaka te me lokwa zene nano na ntango ya kobota te pe na mposa ya kobota te di maloba pampamba wana ailakeli wana pampamba okenda na nga wapi biso to surtout soka ze moto alikaya mbangi donc yonso baze kolobeze moins important ezene loko ekosimba yete me tango ekokoka tango ekokoka po elakeli mabe esimba moto esenge balana na tango ya bomoi na tango soko ze ko vivre pe période positive elakeli koya te esenge okota na période négative mpo maye yonso oyo ezali lokola banégative ekendeki kofanda quelque part lokolo ozalaki na positivité ekokaki kopusana te ezalaki kozila tango nango ekokoma
Yango moni bailo poto baloba, le malheur ne vient jamais seul. Le malheur ne vient jamais seul. Po nini le malheur goya yango mon côté. Te po tango sikawa ya malheur e komi ko kenda ko pikolana. Baloba ki likambo boya mabe ko komela yo bake balobi e tango la biso koki ba komi ko bengana. Ba komi ko bengana nde bakoya. Nde bakoya. Arrogance eze ko sale malheur na mokili. Lolendo ya mosuni. Na masolo ya banoko nesonganzila balobi na bayoyo esengelaki bateya koya ya motangisi ba faire accepter bato motangisi ba enseigner ba avertir bato ke motangisi ya koya te bango moko babundisi kutu sur motangisi ya ba pesa ki ndakisa même ya Jean-Baptiste oyo esengelaki a précédé Emmanuel Maiki kotia lolendo ya mosuni. Yango to alaka mayele. To alaka mayele. Awa bato wana babundisaki. Baboyi koteya. Mosala bapesaki bango kolimbola na mokili. Ke motangishi ya koya. Lelo batongo bango base wapi? Bamitiaki ba roi de roi, bamitiaki ba kwatulendo, bamitiaki batata mokeli, bamitiaki bango de ba sièjaka soko 4 êtres célestes bango de ba seba parmi. Lelo to suki wapi? Te. Mwana tuna kali ya kanyamekila te. Soko sosoli malamu te. Bobenga. Lelo to lobaka le seul chef spirituel de son rang oyo yambaka appel ya téléphone bango moko pe numéro oyo bato bayebi banda bandaka nango na ba RTKM na batango wana même numéro ya téléphone ba utilisaka telelo obengi oyambi bango moko baleki na émission na etando bapesi numéro ya contact na bango te soko sosolite kasi benga tunati baze koloba ezalaka kaka lokwa maseki yoze kolukomona ndenge nzete kolaka ke bokosituka okosituka l'essentiel est dit. L'essentiel est dit. Loposo pembe na mayeyon so sali na mokili ezalaki tembe tango nesonganzila babandi na bambula wana koloba bato bakosenga biso bolimbisi toze kotala misolo ya loposo pembe toze kotala mandoki na ye qui pouvait croire mais tokomi na tango moko loposo pembe baye bafukami baze kolela pona kosenga bolimbisi na maye basalaki lelo baze kobeta bolandaki soko na Allemagne balobi 60 ans passés, ba mona eloko ba monité. Ba kufi des centaines, ba milliers de disparus. Tu éviter ba disparus wana, ba kokenda retrouver bango dans l'espace, ba kokenda retrouver bango wapi point d'interrogation mais biso to répéter bango balobaki. Moto ezeko pela ingeta epela kaka ndenge wana epela kaka ndenge wana kasi. Bato bakenda kalibele ya ndenge ni. Abela aga ndengo wana pika aga ba crise ndengo wana memo komoso opika tsongite. Epela kaka ndenge wana meko pela ekufite. Emoni liso ekotoboloko liso te. Bandeko balandi lelo tolingaki tozwa koko bafudi tozongisi bango matondo na disponibilité na bango bomoni que balaki déjà na aéroport mais na considération ya mosala yi ba comme pesi biso ba accepter to kabolana bango mwangonga tozongiseli bango penza matondo pe na avion boze ko mona bilili ekobi te na kati ya avion c'est ce qu'on a fait avion donc déjà dans la carte avion déjà siko 11 heures
11h05, donc nous sommes maintenant à 11h30, donc à destination de Kinshasa. Voilà. Donc là, tu as fait excellent live. Et là, ma coque, nous sommes à Kinshasa. Et là, ma coque. Donc voilà quoi. À suivre tant que comme à Kinshasa. Donc ça, c'est une mission pour nous lancer dans le dépôt. Penza que ezalaki lobi la te mais ezali mpena makambo tozali koloba solo ande tozozonga bakila bakoko na biso donc voilà tombeli bango deja bozongaka malamu na mabele ya bankoko bino au moins bozwi décision bino au moins bozali mobanda ya ndakisa bozali bino moko te tozali kotombela pe awa bon séjour déjà na Kinshasa awa ya tata mayele na nengwa bikotele pe na bana en tout cas likambo ngo bandi penza kozwazwazwa penza mwa bisika bato bazali comprendre que bisika tozali kokenda ekwala mabe ekwala moto ekwala putulu emata makala matikala biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na poso ezeko ya pona manaka isusu matondo tata Ndombele biso wana kuna tozosala tozobongisa babagage mpona kozonga na mboka bakoko na Kinshasa donc tozoenda kunde eza désordre tozosala babagage tozosala babagage tozonga ya mabele ya bankoko donc voilà etindaka ya fumuki mbangu bayindo nyonso bazonga na nzela fumukusu kia munzala mpanda na ngola donc voilà tozobongisa po tozonga mboka semaine prochaine déjà toza na mboka quoi attention yaya donc voilà Moindo azana pati yengo, azazangi mapati nete